Bogis mokona kozoyer na ko beta ye sérieusement. Te na obeta ye. Moni pona mona ki na la meke mission o alobe. A obeta ya obeta mete tu na mboma ye. Na bien, Bogis joue na kozoyo. Te yoka mon ba mouvement tout na yeko na judo. Bogis malamu ya ta na 10 personnes wana bo obeta ngai. So bozaka ade na obeto pena sérieusement. Na obeta mona buke ba coach wana mikala kana o. Et puis les bandits na kanja ozonga na ngobana il faut bâtir bande mais au chambre elle. Poninga na ya poto liboso Bogis. Na ya poto tapsi ya voyageur avant nga na ndeka ba nouvelle écriture banini ha. Watu boité. Nga na ya poto liboso Bogis. Na yebi ko yemba ko lega Bogis na musi. Papa, toi na mato to tika il faut pas se dévoiler la face. To se dévoiler la face te. Na l'équipe Bogis na oyemba na musika. Comprendre? Donc Bogis sont à cause de la obi mantsanga. Na changu mantsanga obi yango. Très bien. Donc mantsanga so za mantsanga na za océan. Na oyemba. Na oyemba ko. Ah. Bangi sem ko suto oyemba na so na osumbise bilo wakati te. Eh yo. Papa oyebi no ngai ko tsaka teti wana te. Nga sumbisa même ba fere. Fere go la pena bilo merci Célestino ba voka de yali. Mouton mususu qui Bogis on a yoko ba ngana utozo le consomme de ça. Moi je travaille, j'ai des fiches de paye Bogis. Toi les fiches de paye pas migeni na ba contrat de travail. Na ba contrat nga ba babilo memisa na sala na kati bomona ngo. Si bomona Bogis liboso atako sa asimba tambele maso. Ah na poto. Yo de poto mundela linga fo sala. Faut na fiche de paye. Bogis ça gigolo. Le premier gigolo reconnu na verse. Écoute, moi, c'est moi azui awa. Ah, bah c'est bon. Moi, c'est moi azui awa. Moi, c'est na fa ba azui pe moi si awa ye. Azana moi si moi na parler aya tous les jours là. À côté de libala. Tika vie privée. Bogis. Bogis so da zoba et puis moi so do boko la wana keba. Tika ma. Nana problème. Bogis. Nzambe mdasala à tout. Vous comprenez? Ce qui nous va permettre l'Obibiso AFC M23 na Kisasa na biko lo bango za ba rêve mais bon on a beaucoup sutuka za réalité comprends beaucoup sutuka Bogis au vent na libérer na poto avant na libérer na poto te na yebisi parce que zo finga ba konzi na biso ako ngala finga baloba ke na 14 jours corona nga okufa mais lelo na za hôpital muno wetenga minani nan deni leste au kufa papa bon tokei mais vous souhaitez batu baliwa mais je deni leste va kufa pas à escroquer batu trop à violer batu trop à yibi batu trop deni leste pasteur comment ça la pétage au mélange na whisky au mélange lité ni au pesa la population et pour ce cause la botu muda au kufa ya zanzambe et là on est seul c'est bon tonton oui commence mes chers compatriotes. Vous avez vu, je suis avec les présidents Cordon, Bertin, Bissimois. C'est notre rêve. Voilà aujourd'hui. Je ne sais pas, vous allez me demander encore quoi. Donc, si nous changeons la mentalité, venez nombreux comme on est déjà nombreux. Donc, venez à faire l'adhésion à l'AFC Bar M23. Car c'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Arrêtons le partage, le tribalisme, le népotisme et le séparatisme. Nous avons besoin de vivre ensemble en tant que peuple congolais. L'AFC Bar M23, viva! 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 Ingeta! Ingeta! Merci. Comprendre? Pour nini au sommet de l'état tout dans Moïbi ya liboso ya mboka Congo comme Félix Tshisekedi. Ah exactement. C'est là tengana te dolobi Moïbi so ba bi voler.
Yoka na yoka. So nous avons expliqué. So balobi voler, c'est-à-dire quelqu'un qui détourne l'argent. Il y en a émission encore une fois de plus. En tout cas, l'intervention il y a ça langana non on fingate. Nazo fingate nazo qualifié. So ni na finga na ofinga. Ah pour finga. Bon le montage. Bon le na fingate. Okata montage. Na lobi na yo nazo loba. Mais je suis un Congolais. Oui, et je resterai un Congolais. Il y a personne qui va mutuka kolonga Congolais zate. Na ça Congolais na otika la Congolais. Et il y a Makila. Vous avez vu, nous sommes toujours à Goma. Donc, moi, j'ai vite compris qu'il faut les... Pardon, trop c'est trop. En tout cas, pardon. Pour les qui c'est trop. À droite, vous voyez bien RDC, province du Nord Kivu. Nous sommes dans le Nord Kivu. Donc, territoire de Niragom. Donc je suis à Niragom, accompagné toujours. Attends, je vais déposer ça. Je dois prendre son crédit. Mes chers Congolais et Congolaises, nous sommes là en tant que votre porte-parole, communicateur de l'AFC par M23. Nous sommes censés de partir partout, accompagner notre armée, ARC. Tokomi awaboui, tolo balona lingala. Bino watakisasa. Tomoni bino photo suspendre bino, bolia sur dendo te mikolo parce que ma futa dendo to matabino to na mutu. Tu dois comprendre tout ça. Ah balo balangi. Ah tolo ah langue na bango ezali Kinyarwanda. Donc Nyarwanda c'est une langue qu'on parle partout. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Nous sommes pas et nous sommes pris. Voilà, t'as vu. J'ai reçu un compatriote congolais. Parmi moi, il y a Awa. Parmi moi, il y a Awa et Niragongo. Notable et Niragongo. Je suis avec lui. Il parle ayebi langue à sa Congola il parle langue je connais ayebi lingala ayebi kikumu je connais Kiswahili kila kitu yote ndakizi Kinyarwanda ndakizi urabona Kinyarwanda ni cyiza mu rurimi rwacu ariko turi abakongomani umuntu ubutaka bwacu acigihe dufite amahoro cyane kuko wa muturage utifuza kuvuga Kinyarwanda ubu ari kukifuza akakivuga neza rero mbonye kamarade wanje dishimye cyane ariko muri ngara c'est ça qu'on dit quoi moi j'ai accent abariki imani kuimigisha imani bariki bukumu merci kandi imani bariki mwami barake wahangaha de grand chef de la en tout cas hata nakiti na Rwanda na moni binake netkana hana poto poto Rwanda za poto mon frère ba Congolais ta bafinga na Rwanda na makambo su politiquement o ngana oloba bato ba politicien congolais ba politicien Congo na ba... Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité.
Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Le Quartier Latin International, l'orchestre des stars sans comparaison, l'orchestre du peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance dans la considération. Vous êtes belé à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube, Oyo et la Rabino Vérité dans le temps réel. Merci encore une fois de plus pour la confiance au Salabiso. Merci pour notre partage, merci pour notre j'aime, pour notre commentaire, pour notre appel Nabino. C'est grâce à vous, bah, reproche, bah, conseil, et je vais apporter bicho un plus. Tu sais, bino, shooting photo, na sur la vérité, déjà, porte déjà ouvert, tu font les broches, shooting photo, nous bala, on anniversaire, on a zemi, photo famille, na ban, album, concert, contracté bicho pour un shooting photo professionnel. Tous en a, bah, concert en Europe, nous n'avons pas bino, pour contracter bicho, le mythe, Kofi Olomide, alors, la maman a nous, na 91, le 29 novembre, donc samedi, concert, samedi, na 91, 39e anniversaire, il y a quartier, la table, qu'on a du soleil, pour vivre en haut, sur place, besoin de place, pour soutenir artistes et musiciens, Kofi Olomide et quartier, la table, au grand complet. Tous mon amboka, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims, donc, rendez-vous, ils en a décembre, 5 concerts à Paris, la Défense Arena. Banda basala salon, on a monté bêta 5 fois, alors, bêta 5 fois, bêta le 19, le 20, le 21, le 22, samedi, bêta 2 concerts, na moïna pourquoi, tour à temps, on a tour à midi. Donc, vous avez place, t'as mis, on a place, t'es beau être fêté avec mon amboka, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims. Décembre, fait. Mama si Kofi Olomide le 13 décembre na kata Suisse Arena à Genève to invité bandeko nyonso balinga mama si bandeko nyonso balinga Kofi Olomide le 13 décembre na Arena à Genève boye belé le mythe Kofi Olomide on peut ça fait na mama si. Merci pour la confiance au Bosala Bisso, merci ne bose belé bolanda émission Bisso, merci pour vous partager Bisso, merci pour vous j'aime, vous commenter, vous soutenir Bisso. Un grand merci dans la communauté congolaise. Ko hésiter tende ko tota la biso oyebi ko luba. Mambo etali bongo politique. Oyebi na ko luba mambo etali bongo politique. Contacter biso tous à la place pour la émission politique et puis ko hésiter te contacter biso so oyebi mambo e bon Italie foot, mambo Italie ballon. Donc contacter biso pour l'émission sport. Merci pour demander que tout le monde biso, vous allez la connecter, vous allez la brancher ici c'est sur la vérité, on est ensemble. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Célésino. Ah, Miguel Niema. Bandiga bonjour nde. Bandana bonjour, toi congolais, moté Célésino. Le saco Célésino. Bonne santé.
Ouais, santé très bien, comme on dit à chaque fois. C'est Dieu qui contrôle. Nous sommes au contrôle, quoi. Dieu a contrôlé, donc ça va. Nzele l'équipe bien? Nzele a mon bimbo tout le monde qui na Goma, bah séjour et l'équipe bien, on sait combien de jours? Ouais, l'équipe très bien, très bien. Et puis on a on a devant yo. Donc c'est-à-dire l'équipe bien na Kendeki na Zongi. Et puis na Zokende sous. On sait combien de jours na Goma? Na komi na sali ba 2 semaines na 4 jours. Na Goma. Ouais, parce que si on a Koksaki 7 jours de sali 3 semaines. Mais le on a sali 14 jours. Non, pardon. On a bêti 14 jours plus 4, donc 18 jours. Et on a sali 2 semaines na 4 jours. Ok. Ok, n'est-ce pas Nzelani? En fait, et tout ça émission, hein. C'est les jours dans la Goma. Pourquoi na Goma? Azoki vol nini? Akitaki na kin na ke Goma, akitaki wapi ake Goma na Nzelani en fait. Tu es mieux pour répondre à la question. Ouais. Ba mi tuna opinion obisu to zana ngoti. Ba bazo mi tuna wana. Balinga ko mi tuna te. Ba tuna rande batu nde yozo tunanga. Très bien. Et Dédé ole ba mi tunaka. Il faut bazana ba comment faut bazana ba conviction et puis bazana ba na esprit ya patriotisme ba otuna batute. Ta bazo tuna kendeki Nzelani azo nkoto ba ebi situation mboka te nde bazana ba ebi te na okende wa pona sala pona koma na Goma. Ba tunio et ça yango na lobike yango na zo répondre faut bazana ba esprit ya patriotisme. Patriotisme la kisa amour mboka na yo na peuple na yo. Faut bazana nango. Bandeko botuna imige o botuna imige. Faut bazana na amour ya patriotisme na amour mboka. Bozana na amour ya parti morote kaka. Parti morote kaka. Aujourd'hui visa Rwanda. Ngana kosa na bia yoka. Na ko yebisa yo mige ko no presete. O binga na habitude toujours à décortiquer question. Comprendre? Question nous a bien, réponse était nga mais tikilanga tana na décortiquant. Donc voilà, ngana za ki depuis kala to sala émission na yo mige. Bato bere ba yeba na bangote, ba kansango nete za na osala ba animation moko boye, asa de loko tazo lo banekaka. Ya na zo bisa ba congolais ke, so mutazo ba likambu, faut besoin en considération. Vous comprenez? Besoin en considération. Ba congolais ba na makamoko bo a elo te metaba sutuka trop tard. Comprendre? Donc c'est-à-dire nga nazalaki awa nde nazalaka boye nazalaka na kati ya communauté européenne. Ka ba mission to sala na yo. Misusu na bandako na bango bavandi so ba mona osala émission na mutu. Ba mona amige wana azana nga chaîne ya YouTube banini. Mais ba yebi kati na yote, puis ba yebi entourage na yote, ba yebi sima na yote to liboso na yote na molai na ba yebi ngote. Comprendre? Et loko za pas congolais ignorance. Tonga na bana osala émission na yo na baninga na o musu na sala ba émission. Et bandako lobake na loba mangamba solo tonga na za combattant, résistant. To ça la résistance na kati ya combat, ba za zonga ba ventir. Mais tant nous les mutu bo hotel na ndule betite wana ba zongo ya solo. Au moins de soi ya ignorance. Faut to longola ki ignorance wana fo longo. Donc nga nazaki dana feuille de route où ezalaki et cinéma ki awa na communauté européenne na siège na yango. Donc na longwa ki asiko na zo sa bango trajectoire itinéraire pour komatina pour na komati kuna. Donc nous on avait l'invitation pour aller participer na sauvons na conclave salamaki ya munene ya sauvons le Congo na Nairobi. Oh Kabila pas zalaki. Oh le mwana mboka Joseph Kabila Kabange le président honoraire. Sénateur à vie. Mobala Mama Olive na pesi mbote place ozali. Mama Olive ti lelo ba boy ko pesa nga numéro. Mais na ozongo kaka. Numéro Mama Olive. Faut dans numéro Mama Olive parce que toi na misala ko sala. Toi na misala mingi ya sala réhabilitation ya mboka. Parce que biso tout on a très moko AFC M23 PPRD Sauvons le Congo et SIDE bato belé ba parti politique est belé. Bato tout azomitanga maza contre Félix Tshisekedi biso tout on a kata très moko. Destination a terminé ces moko Félix dégage parce que notre dénominateur commun l'ennemi du Congo l'ennemi des peuples c'est monsieur Félix Tshisekedi.
Si c'est la réponse. Donc, n'a pas ça entre parenthèses. Très bien. Des sopo linga collade na kata diagramme. Problème. To zongi. Donc sikoyo ngai na kina feuille de route au cinéma qui déjà na première partie signature à feuille de route et cinéma à mon côté. Na signé feuille de route ah oh je peux sanga accès na mata avion na kende sans visa boy na boy. Comprendre? To matiawa to na kinga imo côté hein. To na délégation ya je crois que 68 personnes. Oba uti poto. Uti poto. 68 personnes mais moi awa nazaki deuxième délégué adjoint parce que premier délégué adjoint c'est maman Monique n'a pas si maman Monique mbote place à Zali. Comprendre? Donc boyebi na bino yeti ngane na ba omonelo na ngame maman Monique boyebi na bino yeti. Donc tato longo awa bato ba yebani na 60 quelques personnes wana. Bana ina banane bato ba congolais ba. Mais bomonaki ndeko na biso les grands journalistes et confrères na yo Pero Luara. Ah t'as pesi mbote. Na pito pesi Pero Luara, Claude Pero Luara, un vrai journaliste qui dit la vérité. Netika babino. Tu sais que na maman Bibika Pinga. Bibika Pinga pe. Bibika Pinga maman na pesi mbote place aux allées. Et puis nous bomonaki le président Franck Diongo azalaki wana et puis na président Jean-Claude Vemba. Awa o nga na monaki o nga na yebi me bilongi mususu et puis na Londres to alaki na confrère moya AFC bar M23 il s'appelle Léon Harris. Yem dazali président ya AFC M23 na Londres, secteur Londres. Na PCP mbote place azali. Comprendre? Na touru pe to zaki na ba petit na biso moko boye. Mais moko aki délégué na bon to yeba dine très bien. Adam, monsieur Adam na PC mbote frère. Si vous voulez, on va pratiquer la vieille méthode. Aza conducteur ya ba char de combat, aza na armée française. Comprendre? Bazaki belé ba plus de 7 au batika na formation kuna. Donc to kende ki bongo. To longo na feuille de route na biso a photo ke sikoyo na Munich to kende ki pe na bureau mususu oza Nations Unies pour na protection na biso pour protection apatride convention de Genève. Comprendre? Ba pesi so ba carte na biso parce que ndé pe na carte. To mona. Na monde sayo za na monde sopo na tiko na kata sac na ngai na sandere na tiko kata sac. Pour na robimsa ngo be pa pambate. Comprendre? Les cartes ni. Les cartes ya apatride. Ba ba iba patri bato ba boka bangunda. Bato ba boka bangunda menga na ngunda te. Na boki ngunda te mais na boka ngunda ta na yaka poto. Mais na za ngunda te. Ngaza père des parents français, père des enfants français, les soins parents français. Mais carte wana ezali oyo pesa yo accès, il y a protection na yo parce que il y a des individus, les gens qui ne raisonnent pas, les gens qui ne réfléchissent pas. À mon nzela boyazo bateke, tout ça na deux cas différents, il y a yo ba menace verbal, ou bien ba menace physique. Biso tellement to abato mindele, na lo bango ouverte manga. Ngaza na muta mindele. Comprendre? Na compte à partie, to na compte AFC M23. Nous sommes reconnus que biso nde bonimbo benga biso to ba révolutionnaire constitutionnel congolais. So bino ne ba kombo bonga obenga bino kata bofinga na bino batezaka kombo. Obenga rebelle na ondima. Comprendre? Donc tous allez reconnus. Tant yo pour biso to demeurer quelque chose. To demeurer que non to réclamer quelque chose. To réclamer mboka na biso peuple a vivre bien te. Social et kufa éducation kufa. Mboka tonda mai ernyo se lingi. Mboka ba détournement do salama ya minene. Justice et kufa. Santé kutu ko lobate ba médecin ba futa marate ba sene ba futa marate. Même ba sportif lelo ba zo futa marate. Même ba musicien ba futa marate droit na bango ezate. Comprendre? Pour nini au sommet de l'état tout na Moyibi ya liboso ya mboka Congo comme Félix Tshisekedi. C'est là tengana te dolobi Moyibi so ba di voler. So yoka na yoka. So nazo expliquer so ba lobi voler c'est-à-dire quelqu'un qui détourne l'argent. Il y a émission encore une fois de plus. En tout cas, l'intervention yo ngosa langa non nga ofinga te. Nazo finga te nazo qualifier. So ni na finga na ofinga. Te a pas ofinga. Bon le montage. Bon le ofinga na koto. Bon le ofinga te. O kata montage te. Na lobi na yo. Nazo loba. Mais je suis un Congolais. Oui, et je resterai un Congolais. Il y a personne qui va mutu moko kolongola Congolais zate. Na za Congolais na otika la Congolais.
et il y a makila. Vous comprenez? Quand les gars qui ont gouverné Bamboka, les lots sont congolais. Ils sont vrais congolais. Ils ont toujours revendiqué pour la liberté du peuple wana, pour la souveraineté du peuple wana. Toujours revendiqué. Tu revendiques déjà en tant que combattant résistant. Naba marche, bayoki bisoté. Naba dialogue, bayoki te. Naba sitting, bayoki. Bon, c'est quoi? Nous sommes devenus des révolutionnaires constitutionnels. Tant on a eu dans la joie bisayom de devient l'isolo. Tant on commis, tu as ba carte n'habitude à partir de la convention de Genève pour la protection physique et verbale. Alors, tu es libre. Déjà, on dit que dans mon kilo, surtout dans Mamboko, tu vas dans les pays des droits. Il y a des droits dans le moi, je ne peux pas me permettre de mon ami Ginangela. Na yo finga yo bien na lobileno parce que on a droit na yo soko poursuivre ngai tu seras condamné et puis ba condamnation lelo boye bien on ngeza o menacer muto bona boebu okekini mbala moko yo lokolo monike o menacer bateau bazo revendiquer bazo réclamer ba droit na bango yo revendiquer mutu na o menacer mutu na nzela ye bango ba ozong so place yo zo mona bien po yo kima kuna pona ya awa so kuneza bien o kima misère po na meilleure vie. Donc voilà, tant comme na Munich, tu as papier, na formulaire, tu dois remplir. Donc ici on a Belgique, pour tout ça, laisser passer. Vous comprenez? Laisser passer, on a un avion, aucun n'est pas une structure de un passeport diplomatique. Il y a mutu na mutazo kiamu. Tu joues yango, tu keimba la moko tina Nairobi, vol Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines mais bisote na Nairobi. Tant comme na Nairobi effectivement to komaki congrès lobby nango na tongo to participer na congrès il y a souvent le Congo et puis passe na mona mwana mboka Joseph Kabila. Oh beaucoup na Kabila bon. Beaucoup afasco obo. Oh mwana mboka Joseph Kabila ça simple beaucoup dans la bosolo lipe bo vendre. Et puis bon meli pe boli tokutana mwana mboka simbi kala bien assez des no Kabila fils aîné po ya benga nga fils aîné ah ouais la fils aîné ça va na bi oui papa po nga benga papa ana ndimi bon après tango tokutana ye après congrès biso zo na biso vol na biso tokeiti na Kampala na Uganda na Uganda to sala ikaka scala ndeka ba scala ya laka et puis tokendeki Bujumbura vol mbamo Kigali na Rwanda na mboka président Paul Kagame tato ko na mboka président Paul Kagame tobimi et nous étions escortés ti na Gisenyi est la deuxième ville après Kigali na Rwanda en tout cas ta na kiti na Rwanda na moni binake netkana na poto poto Rwanda za poto mon frère ba congolais ta ba finga na Rwanda na makambo sous politiquement o ngana oloba ba politicien congolais ba politicien Congo na ba politicien ya Rwanda c'est vrai ba conflit ezali to ko wanga na ngote to bi ba génocide ba makambo nyonso lega wana ba guerre bo na boto ebiango mais faut pas qu'on unisse peuple na peuple ba na problème te ozo comprendre ndeko na ngai donc si ko ndeza boye makambo to yoka ko batela ka ba poisson o Rwanda so bazio na Rwanda boye na boye lokuta. À notre grande surprise, à ma grande surprise plutôt, Tokomi, na Rwanda, j'ai remarqué une chose. Peuple rwandais, c'est un peuple moko discipliné. Peuple rwandais, c'est un peuple moko boye, accueillant. Et puis, loi moko za na Rwanda, basimba ka touriste te, surtout congolais. Basimba ka ete na Rwanda. Parce que, tant ba escorté, bisoti na mboko na Gisenyi, place immigration, grande barrage zali, immigration zali pokota Congo. Alors, kuna na mboka na Gisenyi, nayo ka bato balingala. Non ka bato babota na ngambo yo, je me suis posé la question. Je me suis dit mais bon ce que ta baloba ba kabola biso to bundaka na ba Rwanda, est-ce que to kabona ndenge nini? Bato baboti koto baboti na koto. Hein? Tout ça ndeni. Mais si d'ailleurs réflexion peut-être il y a intellectuel les ongi. Bien sûr balingi babé nga illettré. Bon nandi magana illettré. So réflexion peut-être
Il y a que sagesse ces zones. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. En tout cas, faut tous habituer d'amindele, ndé basala Europe de 15. Africain peut faut sangana. Parce que na kati makambo abomila Kadhafi yangwana. Faut tous sangana, il faut apprendre de vivre ensemble, nous les Africains. Donc quand tu vois ton voisin congolais de Brazzaville, Azan de Gonayo, nous ne sommes pas les politiciens, nous sommes des petits peuples. Donc photo yo kanaka, ba conflit ne do uta ba politique. Donc so moni ndekono angolais donc Azan de Gonayo. Donc à partir de Rwanda Koti Goma. À partir de Rwanda, non, à partir de Rwanda, à partir de Gisenyi. Na Koti Goma. Na Koti Koti Goma. Koti Goma. Tout est structuré là-bas, organisé. Donc encore outi na Rwanda, nde ba ko passoir ba Rwanda lukuta. Ba Rwanda baza na immigration na bango. Biso pe ba Congolais to zape na immigration na biso. Au Koti entrée. Na RDC ba obetelo caché so obetelo caché c'est-à-dire otikala wa Congolais. OK. Kuna pe na mona bato ba uta pe na ngambo ya Goma ba ko tapo marchand des alliés, activité marchande. Comprendre? Donc bato ba ko teka kotoyo bato ba teka koto ambiance ko to mona bato ba uta na Gisenyi ba ko sala ambiance na Goma. OK. Bato Goma ba ko sala ambiance na wapi na Gisenyi. Donc Gisenyi na kata Rwanda. Gisenyi déjà ville frontalière na Goma. Donc ça n'a un problème moko za wana te quand j'attends les Congolais qui disent nyama c'est les uno comme Rwandais ba msuba pesanga ba pesanga non azangole mena boite ngate so botenga na mboka moza na bien ils ont développé ko lega mso na koma pe na nationalité na bango ndeto zalaka ba Congolais kana ndeto zalaka na France ba o to na Belgique ba to zalaka na Allemagne so ba benyo pe na biro ba bilelo to comme so France ko boya bo sango boya bola bana boya baoboya te bosiko to babike mboka mono ti Rwanda to Angola combien de population na biso to somo balia bien Angola yesa bandeko ba na Angola yesa ngo bazonga Kisasa yesa ngo bazonga na Kisasa so ba ozonga kuna makamoto yoka na Goma baboma ba tu non so pe vidéo mozo circuler ba Rwandais bazo boma ba Congolais bazo beta ba kwazo maltraiter population réalité to yoka na musika yo kuna. Est-ce que c'est vrai? Baloba, tant mieux voir les choses qu'écouter. Moi, j'écoute pas. Moi, je vois des choses en face. Et moi, je suis parti voir la réalité. Je suis parti voir la réalité. J'ai vu la population. Je te dis, les Rwandais sont très bien, ils vivent très bien chez eux. Naoto yebisa Rwandais alors la poto. Vous comprenez? Ba subjonctif mususu balo ba so za la poto parce que bango président na bango badako boma na Congo po bongisa mboka na yebia. Oui, c'est un bon père parce que ngana to ba père responsable. Bande ko so ba vandi pembeni ba père responsable. On reconnaît un père responsable. Si un père sort le matin même s'il travaille pas, baba futaka rémunération na ye akeko yiba ponda ko neza la bien bana balia. Na bino siko bona kata mboka ngo. Mbongo beleza na mboka na biso mais peuple za prof ndengeni. Comment peuple za mbongo ngo ko bino ba autorité na biso. Bozo yiba ngo za pe ko bata mate. Ya ko yiba pe ba détournement mo ba 1 million et puis bon ba détourner ya mukete milité. Ba ya ba millions ba milliards. Bazo détourner pe bazo yebisa bino pena ke non mbongo soke ye to swaka ngo penza to vandi boye to salna to mi futi to mi pesi ba prime to tala mboka sima. Donc au monde siko makambo na ono ya Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, ba Kenya, ba Tanzanie, bango ba président na bango na ba autorité na bango, ba yiba kana na kati mboka, bazo yiba mbongo mboka po ba bongisa mboka na bango. Mais pourquoi pas bino? Vous avez pas de cœur. Beaucoup la peuple na mawate. Hein? Mutala mbamburu ebeti mikota mai ndenge to na Kisasa. Imagine ton mai on to na Kisasa banda ko jokende. Donc bango développement na bango fo babuka banda ko bato. Muta somi ndako na vandi na 30 ans. Aboti na bana na bino ko na tracteur bobuki ndako na. Est-ce que vous prévoyez qu'il y ait quelque chose qui ça c'est ça monene? Na mbongo boyiba botongi ba cité te poani so bobuki banda ko kotoyo parce que ils ont empêché bo na bo botie bato kuna bo reloger bango. Basala ngo te.
Mais vous êtes les premiers à dire non, biso Rwanda amenasaka biso toyebi yango biso no surtout guerre wana eza politique. Toyebi yango na ko expliquer bino yango soki guerre wana ekoma pona ni po ezaki nango pe na banda tango akala. Ezaka lelo teke ba Rwanda ba bandita msusu ba politiquement ba to na ba conflit bongo. Na bandeli. Voilà. Ba lobeso a uta na Goma. Aisaka biso ba bomaka bato. Aza aventurier le vaisseau to zaka na wana débat. Mais c'est un aventurier, bon. Si on a bien aventurier, nous avons dénigré petit dans la ligne trop. Mais, faut na bon samo maloba. Aventurier, c'est trop dit. Mais, aza lokuta. Hein? Si on a bien aventurier, na robi, monsieur, tam, soit père à foyer, bien, moi, c'est nabana, ce n'est pas bien. Je m'excuse. Mais, na zongi. Aza lokuta. Pour ma kambo, toi, le bama défendant, devant ganae. Aza lokuta. Aza start. Ayebani nanga pe ayebi lo beso asape misane na Congo te na musique emonana mais aza lokuta parce que na komi kuna na watu na kutu lo beso bayebi ete bayebi ete ponga na kina na idée na mutu nanga kaka nde ya lo bage tikala pe na mutu nanga idée ni idée ba bomaka batu ponga bongo na no banga taka mutu alo banga kuna na oza ba kote wana na tamla ba bomaka batu ndia mona mutu moko akene place mba kangi mutu ba kangi pe nti ntaba bazo bomai. Non. Na yebi sabino mbala na mbala quand il y a des affrontements entre deux camps. Quand les loups se battent, quand les éléphants se battent dans la forêt. Ba victime les aromates na banzete. Ton guerre salama. E bunda na espace te. E bunda ma par terre. So ba kota ni no mo masa se ba yo mona ba guerre les gars ba guerre les gars na Kinshasa. Ba victime qui ba innocent. Et ça ndenge mo ya jona olobi na ontam suna ndenge na ko comprendre mais so za na ndenge yo zo kansila ponga ta na yepe ba bato mère mo moninga zo bana na bangi oye ngana kati ba tiele au poison oh mama nabi mama donc nga selection na zo lega na nzela mutu mo moninga Rwanda mo moninga bien congolais mo moninga abe sezino yaka to tiele poison na biloko olia alinga na ye na lie poison donc tozo ba do grave bino ba biloko mo na motu. Biloko bayo langba grave nous na motu ça n'existe pas. Na Goma bananga na ke na Goma na komi na Goma na ke nini ki Bumba na ke na chefferie ya Bokumu na ke ti na Bukavu comprendre na Masisi kuna to komiti na Nord Kivu kuna Rwanda zati. Rwanda zana ete. Soto bité Rwanda zali parce que na ebisi no ba Rwanda ba yaka boye bazoteka biso ba Congolais to okende boy mboka mo zangi mo pa ezate ozo ba mais ma marque bango ba lobela yango que peuple rwandais mo avani abimi na ndako na bile efona ke bomaka 40 zairwa 40 Congolais c'est du mensonge archi faux eza guerre ba so ba lobi guerre ezali ke tozui mo ba aller ba Rwandais baza nenga pe na mo nanga ba soda ba Rwandais ba soda onga na woni mingi na armée na biso ARC armée congolaise de la révolution ba soda na bazali ba ex-phase ba ex-phase ba soda Mobutu ba ex-phase ba yebi pe na terrain wana bien bango bazali et puis na mona ba ex-MLC ba soda Obemba Asundola et bele bazakuna et par après son dans lobby que tu na balié Rwanda pas cause en allié ndenge mona ba révolution no sa monde et ça na balié. Et bien, nous avons dit, oh non, AFC M23, ba Rwanda, ba ngolo bebe kolo musu tepwani. Kala mingi tie bo mona ki état de siège na este kuna. Tuzaki na armée sud-africain, Kenya, Tanzania. Kala mingi tie bo mona ki général la mwana ya nani ya Ndayimishiwe. Armée na ye. Ezaki pour FARDC, bazonga na bango pwani. Bazongi na bango. Donc tant bango ba kotsaki ba soda o ba zape ba comme na bona lié na compte que ba za ba lié ya FRDC ya ki problème té. Donc so biso ba Rwanda ba za ba lié na biso et comme problème. Mais non. Batika ba vantir Rwanda ngai et là on a émission na question tuni ngai tozali ba Congolais na ba Congo les seuls ba seul batu ba na se mettre terrain na territoire Goma na Bukavu et là qui ba force de progrès. Na kanti bomona micro mo les gars qui awa ba recruter ba jeune ba tu belé passer par là ba recruter ba jeune belé voilà première partie pour na l'obligation recrutement deuxième jeune o ba recruter ba jeune na makasi siko comprendre
biso to recruter bana makasi ba volontaire et puis bato ba benga ba wazalendo kuna ba benga ba wazabangi bango tous biso AFC M23 to soigner bango ba outil formation et belé bazo se rendre na ba FRDC ba se rendre na armée ARC parce que pour ba joie vie ya bien pour kuna ba futa bango ti lokuta détournement bana bato futa bango te mais so tali côté na biso soda moko afuta ma 350 €. 350 $ plutôt. Bon soda okimandeni, soda osamsana Oso comprendre ko ngai. Do batika lokuta. Babiloko nga zolo ba awa. Ba yebi ngo keza vérité. Na ya ko finga moto ate. Et en plus de ça, à votre information, je vais t'informer. Biso to outil formation. Nga na outil formation. Formation kuna benga ngo kosi. So tuni masa nga Peter Nyang. To outil ne kuna azana Belgique ayebi. So tuni ya Edi Bolombo. A outil information. So tali Pichu Shomongo. Ba Ipo Waiza, ba maman Monique, ba maman Charlène. Formation. Ba maman Alphonsine na Suisse, maman Alphonsine na Suisse na PC Mbo. Formation ya savoir vivre, c'est-à-dire il y a maîtrise, mentalité, na protection ya territoire na donc patriotisme. Donc c'est-à-dire surtout que na mentalité, jamais soda ou bien yo peuple au salaire en administration lobby soki mudaye ko mona yo o accueillir gentiment. Hein? Gentiment, sans corruption. Pour ba biro na biso mingi, pour bana kisasa bakanzaka, kisasa nde Congo. Congo ya pacte nogo. Comprendre? Donc na kisasa tracasserie ba soda we diango, madeso bana. So pesi madeso bana te bakangi bago fabriquer le pe infraction. Bago kango pe na nzela omoni kutu pona ba mboko ya la soko ke kota molili omoni moi suspect, o musoko omoni bambila, o se sentir que na protection. O comme sécuriser. Mais na bamboka na biso soko to tamboro moni sodo bianga ye na bakti na kisasa na bamboka na biso te kisasa kaka so moni soda o moni militaire to police bianga ye ba ko treze ngai ba formation biso to zwa kuna yango na maîtrise so to na point ya maîtrise formation maîtrise na zui muta ko ba no finga nga ba lelo ti lobby na otalete on répond des choses on répond de ti au finga pe yo so ni meka au finga pe sous yo mbeka o finga mo ndena otalo wani te nga finga meka na te na meka pete nzandinga yo finga te na finga po efuta ngani yanga pe biso amoni soko muta finga yo efuto akeza kindeni na mona ki ba photo to moni ba photo circulaki to moni yo na Wilingoma to moni yo na yana corne nanga to moni bandi ko belé o to moni ba photo ambiance ezaki ni ba yamba ki ondena. En tout cas, ce que j'ai remarqué par rapport à Kay, donc na kutena batu monde na zarana bango tous les jours. Ozo mané na lobeli. Donc na kutena ba autorité, ba kondi, on dirait na zarana bango tous les jours. Donc zo mona mutayo ko ajuyo bo azana arrogance te, orgueil te, azolo ba no persona conseil. Azo moni sa à venir. Parce que si on a âge de comme bien sûr âge na comme on a golo bango na TVT mais on peut ça âge après ça comprendre mais je proclame nazo visionner à venir donc je suis parmi les jeunes parce que tant qu'on dit car on dit que voilà la jeunesse l'avenir c'est la jeunesse quoi donc dans la carte il y a diagramme pour tout tenir vers l'avenir vous comprenez. Donc, c'est que bateau on a coûté na bango na coûté na président le cordon qu'on a na coûté na président apôtre Jean-Marie Roniga qui on a babé comme babé un petit Roniga na coûté na grand Roniga mosala nzambe ya solo mosala nzambe ya solo donc il y a pas apôtre ya solo il y a parmi ba konjae azam konjae 23 parmi ba général Sultan Makenga diagramme na bango yangwana donc côté militaire vous comprenez colonel Wilingoma que je salue en passant le général Biamungu et Bazebele mapinga Bazebele na kuta bandeko prince c'est pas prince l'ité na kuta na prince protocole ya cordon corneille nanga na kuta na président Bertin Bisimwa
nakutani na ye, nakutani na ba ndeko Deo, nakutani na grand prêtre de prêtre Henri Magie. Nakutani na Henri Magie. Et puis nakutani pe na Mama Fifi na Amisi, nakutani na ndeko moko nani aza ya misana bino numérique. Grand na pese mbote pesa na ndeko Mac na pese mbote na Deo, frère na nga Deo. Tokutana ba belé tellement trop Laurence Lukanyuku na pesi na chef de Lyon na pesi mbote na kutana le porte-parole Laurent Kanyuku na kutana ba mama Brenda na pesi mbote place azali na kutana ba mama Fifi ba mama Belé na kutana population moni na pesi meeting na population voilà na moni meeting na moni ba vidéo tout presque voilà donc batu moko boye on dirait bo vana na bango bandakala très bien voilà c'est des une politique et ça na ba réalité voilà lelo secondo to yambi boye parce que quoi ozo affronter déjà ba kombo minini o simbi politique en mboka na biso et salipe politique en mboka na biso bazo gérer pe neti connaît nanga ba gérer Goma kuna Chigololo okomi politicien okomi pena politicien to oza la casquette parce que to no mboka na casquette combattant ozo défendre mboka ozo telemina ba konzi pour l'intérêt petit peuple lelo sikoto ko moyambo lokola politicien koti pena na kati ya politique. Je crois qu'à tout à l'heure, quand je te raconte des choses que j'ai vécues là-bas, la réalité que je vais de réaliser là-bas, un certain paragraphe que je te dis tout à l'heure, que voilà, il faut, mais nous sommes des petits peuples. Ose à la politicien, ose à la nani, les Kamboza valeur, rose anti-valeur, les Kambozali crédibilité, na respect. Est-ce que vous comprenez? Donc, si koyo, ndeto zaboye, lelo na mbongo na biso bato belé ba comme ça en commerce. Donc, de devenir politicien, voilà, na comme na mbongo. Yango to tina bango ba yiba ba mbongo. Ba mi yebi. Au moins, le côté ba na finga, la fingi mutute. Donc, ngai lo na comme so ki ndene so, tuninga so yambanga na casquette ni na ozong sila yo, ko banga te to okoma na to okoma wana. Donc, ngala leki mi genye manelo te. Donc, mi genye maza email ko la nga pe na lo ko email ko na mi genye ma. Na leki bato msuda zo mona na leki ba ona valeur te so ndeni na za selezino. Na oko mateke na ko na arrogance ngona orgueil ngabo na bote na za ka netra ba masa no to kutana bango. Ya ona to so moni bato ono zo mona wana na to kutana bango. Ba na comportement ordinaire, c'est-à-dire ça fait partie de la formation et la mentalité. C'est la raison pour laquelle biso kuna to benga na ba son excellence te. To ko benga son excellence par respect, honorable par respect, mais regardez de l'autre côté de Kinshasa. En commençant par lui-même le président de la République démocratique de Kinshasa, qui est M. Félix Tshisekedi. Pour Yaza Kota Kinshasa, Azara président de la République démocratique du Congo. Parce que Congo est adé. Congo est adé. Côté on a besoin de ça. Ah, on peut se mettre à Goma. Si les garçons, ah, au fond, l'aéroport à Goma. Si les garçons, bah, au fond, l'aéroport à Goma. Mon président Corneille Nang, avec tous les respects que je lui dois, il vous a dit ça. Ah, il y a si les garçons. C'est pour ça qu'on le considère président de la République démocratique de Kinshasa. Vous comprenez? Donc, et non comme Moko et Zoboma, si tout bat à Kinshasa, le roi va être envoûté. Bon, il a raté. On l'a mouana tongo, on lui est là, l'anda kwa tata la bino. Si il a 30 ans, 40 ans, on a l'anda kwa tata. Mais si on a un poton de tola, on a bamboka moussoupe, comme il développé ka bamboka Afrique. Au moins, moi, 18 ans, ça bima déjà bon débris. Mais bon, on comprend tata, monsieur, sa volonté, ya moutou, on a té. Azofa nanda ko papa na bango na 40 ans, ils ont volonté na été. Ça manque des emplois. Création de l'emploi, il n'y en a pas. Ako lukani na lamuki na tonga zo bate so ko lia nini. Mais na suka nango na ko banga na ba pete so ko banga so pesa mfutime. Yo ka fati beton. On va pas te défendre. Na ba zo bebele su ba zo bano ba zo le kana ba panel wana. Ah la panel azo lo ba pe. Azo ba toutes les informations qu'il est en train d'informer, c'est des mensonges, c'est faux et archi faux. Atambola kuta bima kutu Kinshasa te. Ake natana kasangulu akomate. Nazo pesa bino information ya Goma. Oba boma kabatu. Nga moni bisika ba boma bate. Circulation 24 sur 24. Zéro kuluna. Comparer Goma, Bukavu et comparer Kinshasa. Tous on a ba réseaux sociaux ngana yo mige. Okoyoka to lali to lamuki. Fille moko soki honorine Porsche a braqué. Omola boko lamuka. Oh, ebi ke ba maye tondi kuna. Bola boko la muka.
Général John Kibango il dit 5 millions. Beaucoup de problème est à qui ça. Mais il faut pas désenvoûter pas purifier bango. Alors surtout zongi na oye bisayo na question tuni nga fo yamba nga na casquette il y a défendeur toujours il y a peuple défendeur toujours de la nation. Mais révolutionnaire constitutionnel ceux qui bolingi bo benga rebelle bo bengi ça me dérange pas. Vous comprenez? Ça me dérange pas parce que ça ba langage na bino. Ya on va comprendre le lo que son na yo finga mu de faiblité. Ya qui faible. Ya na finga su mu de wa linga finga ndengo lingi. Mais pour la bataille, on va trahir Mboka. On va monter ma c'est les unes qui vont soutenir qu'on les n'a. Mais ma camarade sur le bayango te niki ni mayo ngoke na aussi. Eza na ngondenge na bango batu bazolo bate. Faut comme photo déterminera très bien. Botiaka tous les Congolais na même sac ya bozoba. Tous les Congolais sont pas les oba. Neti ngana yo to ba zoba tre bandeko to fa to ba zoba te. Donc faut le ba taliban. Ba taliban et puis ba ebolo bate. Et ça, les talibans, moutou bazolo bakenga na trahir Mboka. Mais, to comparer, n'a voyagé, n'a kene mona en réalité, qu'est-ce qui se passe? N'a kene mona na kuta na pena ba konzi. Oh, baza so ba tomboli mindu qui poto souk sa discours, il y a constitution, il y a changement de constitution. Aussi longtemps pour salarié, to souk sa discours. Discours, il y a détournement, discours, il y a violation, il y a arrestation arbitraire. Tout ce que ça discours y a dictature faible. Tout ce que ça on a menou parce que na yebisi ok. To lobi na monoko ba yokite. To beta pa to beta on ba pa ou bien mais to bimisi munduki. To lobi na ma marche, na ba sitting, biso ba combattant résistant mbana combien de ça ba marche. Est-ce que autorité on ba yoka? Ta ba bimisi munduki yoka sous discours ya nini ya changement de constitution. Malgré ba to continuer on a cessé. Mais na yebisa lobby to lobby wana pourquoi batiki? Je ne parlais pas, lisez bien sur mes lèvres. Je ne parlerai jamais tant que je suis le président de la République démocratique de Kinshasa avec les panthères. Mais après, le monsieur il est venu parler avec les panthères. Il vous a dit à partir à Goma, na kokiko kimisa, Paul Kagame, Kotizamba, Tikinda Kunaye. Mais dis-moi mon frère, nous avons vu ici à Bruxelles, na conclave. Hein? Na conclave les gars, il a tendu la main. Oh, je n'ai jamais pratiqué les attitudes belliqueuses. C'est lui, mais c'est belliqueuse. Ayo, c'est un pardon, pas Paul Kagame. Mais vous voyez pas, il est en train de vous mentir, mes chers Congolais, Congolaises. Hein? Ceux qui t'ont zongi na sima. Yango na yebisa yo ke. Foye ba yango migenyema. Histoire ya kobenga ba honorable kosila. Ba député ba benga ba déshonorable ona ba benga ba siéger ba wela akuta intérêt peuple te ba lobla rien peuple. Histoire ba son excellence na kisase kosila. Biso na AFC M23 to benga na toujours ba camarade. Camarade Miguel, mukolo so wana président Corneille Ndanga, le président de la République démocratique du Congo nouveau. Mukolo so wana apôtre Jean-Marie Runiga Mukonzi. Arobenga au camarade. Tu benga na ba camarade. Au moni complexe d'infériorité parce que outa. Surtout la République démocratique de Kinshasa. Nde bazawana so boyo sali kamo bien batu bazwana ba projet. Ben investisseur yo ko zo apeke nde ozana ba on grand studio boye, o ko ne ko investir na Kinshasa. Mais tu auras toujours des empêchements. Ba osengo ba taxe o ezalakati. Au mona honorable Moraye, son excellence Moraye. Ba kati okonga osili. Donc voilà. Réponse des années pour la bateau. Pour la question nanga. Bateau, na jok c'est bon réponse. En fait, aujourd'hui belé tellement. Bon, na jok c'est bon réponse. Moi réponse pour mon coussé. Ah, lui réponse quand trahir. En gros, trahir. Bon, pour la trahison. Trahison. Ya on a ah c'est vrai. Na décortiquer moi mukeme na bungaki. Na zonga na question na yo. Omoni bateau wazo bangana trahir bon ngana trahir ngai c'est 100% des Congolais. Ils en a 99%, 99. Balingi changement ya mboka. Mais ils en a 10, il y a 1% mo batika li ba batu ya o ba benga bataliban. Bataille de fesses. Pato ba benga de fesses wana. Bataille de fesses mo ba beta ba formation de kuta. Na mona mama mo bureau bo ya munena bi Corneille Ndanga kufi.
O Corneille nanga kufi na mona zobo subo mususu nani pasteur suku Denis Lesi. Asa apeso pasteur sataniste Denis Lesi wana. Na pesi kutu prophète que Ézéchias. Ézéchias na pesi mbote pas na pesi mbote mingi makasi vena. Donc on comprend. Baloba ke na 14 jours Corneille nanga okufa. Mais lelo na zan hôpital. Muno tenga minani. Nan Denis Lesi okufa. Papa. Bon, tokei. Mais vous souhaitez battu baliwa. Mais je Denis Lesi va kufa pas à escroquer battu trop, à violer battu trop, à yibi battu trop. Denis Lesi pasteur comment ça la pétage au mélange au whisky, au mélange l'été ni au pèse la population. Et pour ce que c'est la botte muta okufa. Il y a Zanzambe. Et là on est seul et l'unique où je rappelle manabiso Zanzambe. Nzambe soit décidé lelo, ngase le Dieu na sila na asi na ngasila ina ngai. On se comprend. Alors sikoyo. Bateau bangana trahir mboka. Mais mes chers amis, mes chers Congolais, il faut savoir d'abord un chapeau parce que tam subomo na ngabiente. Nabia, mes chers Congolais, écoutez, ngana teki mboka na ndeni. Est-ce que tant to yoka ka biso na bino to vanda ba itando ike awa na ba réseaux sociaux, to zoka ki ba détourner 947 millions. Nangana muta détourner 947 millions na teki mboka. Nana teki à venir à jeunesse wana. Nangai na bato balobaki yo nani oboya Kagame na stade des Martyrs. Banani bateki mboka. Mais comment vous accusez les Rwandais? Aussi longtemps vous avez les Rwandais chez vous. C'est pour ça que nous peuple rwandais on a problème. Tout ça na problème côté politique. Vous comprenez? Donc si on a battu politique, mais Kambala combien Félix Tshisekedi na okuta na Kagame? O ateka mboka na. Nangana yi. En fait, des seigneurs réponse moi. Yango na zo na pesa un exemple bon apesa sa réponse. Nangana yi na ateka mboka. O atongi hôpital mo ya munene na ville di Gisenyi. Mama ye mokuta ko osila te. Eza pi Gisenyi. Na Gisenyi na Rwanda. Ouais. Complexe hospitalière et non, centre hospitalier Fachi ezawa. Atongi ngokuna est-ce que na mbushimai bande rezo baluba ouais photo hôpital non. Na yele no photo non. Bablo be na bossa na yele no photo non. Faut preuve ezala parce que luba oui mais ce qui preuve ezate. Mais bon mona quand même preuve que Corneille nanga kufa kite. Ba koseleke makam. Maman munene, maman mo azali ko mpaka saboy. Abinga batuté. Bon mpaka ça être nzamba sala. Azaka ndenge mo na mpaka sa. Maman mo abima na panere botala matama. Aka ni président na ye. Mpakasa ya ndenge wana zoko sila le cordon Corneille nanga akufi. Baboma ide ata ba 49 fois. Metango na ke yambana. Bata lukuta. Musala bango kosila de ba nationalité. Bango ba so na ba Rwandais, c'est bien. Mais yoka so na Rwandais. Yo so linga lobi ga keniga Goma. Okoma Rwandais. Keniga Goma. Mutu ga telema wa kende Goma, okomi Rwandais. Mais bango so ba senga ba pardon. Attitude belliqueuse aza Rwandais. So atongi na Rwanda aza Rwandais. Moi si na yazo ba orphelin ya ba soda Rwanda mema bango na kisasa. Moi si na ye. Yebisa ngai. Aza Rwandais. Oyamba mutu moya munene a faut chanter. Mutu moya mukia lo ba voix mukio nde mo amasi. Soki mbogisi soki na. Chanteur mo ba seda ngayo seda to lembi ya kende kuna ya lobi lokoso ndio salabino mais na lobi na lokoso na bia yo kana biso likambo omoninga na ya poto liboso bogisi na ya poto tabsi ya voyager avant nga na ndinga ba nouvelle écriture banini watu boite nga na ya poto liboso bogisi na yebi ko yemba ko lega bogisi na musi papa to na mato tikata. Il faut pas se dévoiler la face. Tout se dévoiler la face. Dans l'équipe Bogis na oyemba na musika. Comprendre? Donc Bogis sont à cause de la obi mantsanga. Na changu mantsanga oyebi yango. Très bien. Donc mantsanga soit ça mantsanga na za océan. Na oyemba. Na oyemba ko. Ah. Bangi sem consulte oyemba na so na osumbise bilo wakati te. Yo. Papa oyebi no ngai ko tsaka teti wana te. Nga sumbisa même ba fere. Faire ego la première biro merci Célestino ba voka de yali. Ye papa mbasenga merci.
chéri Jibem Piana. Chéri, appelle à 5 merci. Papa chéri, appelle ça. Papa, merci. Oh, papa. Ngala chef d'orchestre viva. Viva Tandas, tu n'as pas gigi fa de bayali banane. Na tchaba ngo mulunge bagejo sar bali yebisa baba masa na ngai. Ya te pona dénigrer bango. Mo trahi ne Marie-Paul a bivino OK. La été. Ayenda émission bongo. Olina papula isiko. Papula nini? Ola papa na oti. Mais wana za vie na ngai na okamo wana pile vie na ngai. Par rapport à parcours. Tokabwana na ba politique. Tokabwana na ba ngai. Zelo la ndi wana. Papa, yona biso entre parenthèses yoka. Toke na ba futilité wana parce que wana ba distraction. Mutu mo azo ba makambu, ye mo na poto azo souffrir. Non souffrir. Ye mo ko ba ngabeta ndule po na sala wapi. Nga sala na poto. Yona bisa. Ensuite caché ne. Malembe. Ache date. Dimige ko lo bisa na fasha mabe. Akolo yako lo bananga bongo te. Mais oui que azaïpe na chance au cho yo écarté au coupe na bité ndini beaucoup sanga na boyima place mona. Azaïpe na raison bando betu wa 12. Malembe. Omoni ngande na zaboy. Na yebi ko yemba makasi. Na ko lo baté na leki Marie-Paul parce que ça vient na père nanga. Ngana ko manquer muta bongo respecter. Moi mutu Marie-Paul. Na ko manquer respect jamais aucun jour. Parce que nous sommes reconnaissants. Au moins, ingratitude. Ingratitude, il y aura plus que la sorcellerie. Moi, je ne peux jamais pratiquer l'ingratitude dans ma vie. Marie-Paul, papa nanga. Hein? Yem da memanga na poto. Na le bon ami so batba oyoka. Marie-Paul n'a pas manqué respecter mutu mususu yete. Vous comprenez? Na ndimité so yo ngosa ki songi talio. Na ndimité ya ko yebiso ke ngana okemusika. Na kemusika. Par rapport à parcours politique. Yemba yebisa ki ye? Mais tout ça une émission. Bon ya ke musika ne yekuta yembela IDPS. Batu tu ba boya ko yembela. Papa Tshisekedi me yandima ye mo yebi azanani. Politique makewa. Est-ce que muto azalelo Félix Tshisekedi a récompensé? Mais oui, bah sombele jeep nanda pour y parer. Maso musuto lo bango na TVT tuna ye mo zo jeep ngo za. Po na yaki na ngwate. Oh, moi on a jeep na Congo na poto. Bon moi voiture uti ki sa te ba memo na na vieux konya. Na ba yo pina pire petit, dans la pire mutu ya Félix. A gros salango parce que yé Marie-Paul a kima na époque ya mwana mboka Joseph Kabila zo abana ko gouverner. Marie-Paul a kima na yebi yangote. Bon yebi sanga siko. Pona ni ba pesa ya tanda kote. Po ba pesa inda kuna kini to yoka. Papa fana na yo, tuna yeza wapi na dress nini, boy na boy. Aza vie na nga. Ebelenga na yebi ya yo yebi yangote. Do Marie-Paul ndaza bongo ida pesa ya tanda. Soka na nda kuna ya somba. Soka na banda kuna ya somba wana na mutoki na ye. Mais soka za pena récompense ya parti politique la bango IDFS. Je ne crois pas. Vous comprenez? Donc tout le monde a parti vie wana. Comprendre? Vie wana zo betandu le 6. Ngapena osenga batu bakende ba découvrir comprendre na osenga batu bake ba masse bele bazana ba emba très bien apaka moko na yebi emba neti mambole na temps akombo na été c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire comprendre na kotika moi musique ndamo parce que il fallait gana kota batu tout bazawa na ba Bob Lorenzo ba digital ba Ilus Machuda Leka Ken, Guillaume le Conquérant, Charlie Chaplin, Patou Bofosa, Bizima Kodo. Vous comprenez? Batuanande Santi Santiago, Osa Moussa vient en garder le bas Mukombozi. Osa Moussa là très bien. Beaucoup d'état là bango, sans rancune, sans empêchement. Beaucoup d'état là bango mais ngai makambo na sina lekango. Makambo ko beta bandule wana pa jonga pa nini comprendre? Sina lekango. Yoko mieux. Nga zana makamusuko na otala tout droit makamamboka. Tout droit makamamboka. Comprendre? Na makamnanga ke DJ. Na ba DJ na ngana ko sala bona sali bango hein ba client nga boya ebele ba client boya ebele na ko démentir que muta ke ko na ote pas comme na mbongo mingi nga comme na mbongo te je suis toujours pauvre na ne longo te na ne na mura patriotisme. Na mura mboka na nga lobi na zonga mboka na sale la mboka na ngai. Très bien, c'est les unes voilà. Première partie émission. Donc on a trahi mboka te hein. Na trahi nde IDPS. Très bien. Na trahi IDFS, na trahi nde ba Taliban. Je n'ai jamais trahi les Congolais, puis j'ai trahi je vais trahir aucun jour na trahi le Congo. N'ai jamais trahi le Congo. Nga zo bunda pona Congo to changer nini gouvernement ya ba miyibi
gouvernement ya arrestation arbitraire bozo kanga ba généraux yo da civil o kanga ba généraux obi wo là yo. Très bien, voilà. Merci pour la première partie émission Ebisolo. Merci beaucoup. Ah c'est bien, bon changer hein. Mbotebele na boss dit David Mangaya motema ya Fanny Kisser, Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola d'Acoche ta patron, Mbotebele na Evan Tumbanakati en Vex, Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, partenaire officiel ya émission Mbotebele na yo, Mbotebele na Maman Philbertine Samba, moi si Docteur Samba. Puis si ya Guy Baena colonisateur de la SAP motema ma Sylvie Baena et Fabrice Massamba Rad Monte English Fada Pera Banglais, Roi de Makankale ya Boka Kelin, Tsongo Jobs de Paris, John de Conde de Grâce Santiago motema mama ni ko Mbotebele, Mbotebele na bandeko tout ba jour porteur ndabiso Morimo ke Mbotebele motema ma grâce toujours et puis Sylvain Dexon, merci beaucoup Sylvain Dexon Silva. Olitete qu'avec leur t'appartient, merci beaucoup. Voilà un message au groupe passé pour la bande ko ba otalabiso to soutien remerciement ko remercier ba to ba soutenir yo ba to ba zolanda ba to ba croire na vision. Un message de remerciement. En fait le deux bon ça va, je vais commencer par le message. Je crois que mesdames et messieurs, surtout les jeunes, le tozo bunda bitumbo lelo un d'abord on peut ça message pas combattant résistant. Tel que moi je suis un combattant résistant. Je lui dois beaucoup de respect à combattant résistant, surtout bande on a besoin ya peuple mokonzi boketu na commanda iso. Surtout bande on a besoin ya bataillon front populaire. Na pesi ba mbote place bazali zéro bilele na pesi diaspora pluriel. Na pesi ba mbote place bazali et puis nazo pesa ndeko na ngai leader ya ba Congo Francis na pesi papa Léon Mboto zap na Nigeria kuna na pesi Mboto ya Jackie et puis vient na Guy Gérald na pesi Mboto place ozali ba combattant bazé belé na kotanga te na sensation ndenge mais message na bino eza faut ba continuer combat nde bazo continuer ba continuer combat parce que éviter mon ba région de ba combattre no ba région de naza na besoin d'inviter monter volontaire monter faut ça là. En tout cas opinion mutu ngai lo nazo lo ba surtout batu ba congolais faut ba ko respecter opinion ya mutu opinion na nga makanisi na ngeza ya yote parce que na kondi matata nga so ba betinga masasi na front na kufi bozana souci ko lega ba na ngate bozana souci ko lega tata na sona mama na bisote bozana souci ko lega ba tante na ba oncle na ngai te bozana souci ko lega tam soupe migenie mate ozo comprendre. Donc, faut qu'on respecte l'opinion de Moutou. Naza dilt. Al dit à ça, Makamunaï. Oui, bon, y'a ça là. Naza père responsable. Bana nanga ba yok langa souci, mais na tsengi nanga binote bo yok langa souci. Tant na zone ba Congolais, tant ba Congolais ba yok langa souci, hein? Ba Congolais c'est 99%, c'est 100%, 99%. Oh, ba na besoin de changement. Mais na linga nanga ba talibanté. Na linga pe ba tayi de peste. Mais na linga ba luba. Vous comprenez? Pour baza Congolais parce que je suis non tribaliste. Naza tribaliste était. Naza népotiste était. Naza séparatiste était. J'aime tous les louba qui se révoltent par rapport à la situation qui se passe au pays aujourd'hui. Mais j'aime pas les baloubo baza fanatiques. Nicolas ba miette. Mouton moussou qui bogis sur la le costume de salam. Moi je travaille, j'ai des fiches de paye bogis. Tout le fiche de paye pas migeni na ba contrat de travail na ba contrat nga ba babilo misa na sala na kati bo mona ngo si bo mona bogisi liboso atako sata asimba tambele maso na poto yete poto mundela linga fo sala fo na fiche de paye bogisi za gigolo le premier gigolo reconnu na nini avec kutu moi si ne mo azui awa basi bon moi si mo azui awa kutu moi si na fa ba kazui pe moi si yawa ye azana moi si bonga na parler aya tous les jours là à côté libala tika vie privée bogis da zoba et puis moi so do bokola e wana keba tika basi bogis mo na ko zoyer na ko beta e sérieusement te na obeta ye moni pona mona ki na la meke mission o alobe a obeta ya obeta mete churo mboma ye na bien bogis jour na ko zoyo te yoka mo ba mouvement tout na yeko na judo
Bogis malamu ya tana 10 personnes wana bo beta ngai. So bozaka ade na beto pena sérieusement. Na beto mona buke ba coach wana mikala kana. Et puis les bandits na kanja ozonga na ngobana il faut bâtir bandi mais otie chambre air. Na beta Bogis tete mwana mukinga. Na beta eme. Na ko beta si na beta yesko ya ona zo na ko beta ye. Na beta na kin na landa mbangu na raga. Akoi na niate na mutu, comprendre? Na beta Bogis na ko ayebinga bien na kamukunda lobi kombo na ngai. Na ko bango bazo kanisa so bino ba taliban bozo ba mbongo mikemke ba bino nde bo lokoso mbongo. Parce que elo ni bo vanda na poto. So bo moni ke wo défendre moto a Bogis mboka, Allemagne d'Afrique. Ils tonda ba mai. Mais boki ne vanda kuna za bien. Bogis so sala nini ya? Awa tokima biso ni tokima misère na mboka toyaba tokoluka meilleure vie ya. Siko bino siko boyo kumisa mutato yiba mbongo yo nyoko la peuple le kuta ko lo bate ba propos contradictoire ko kosa lo ba lo bilika musulo yo kumisa mutato a détourner même pas. Mais que ne va na Congo poto ndima ope na ke wana président na yo. O va la nini na ba 300 euros ba pesa bino so ya. Na ngana ina lokoso. Ngana ina lokoso. Mais non, parce que biso tona ponga na za déjà combattant résistant artiste engagé. Bogis azala ngote. Nazala combattant résistant artiste engagé. Bogis azala gate. Ye azane fanatique ya Talibani. Azali mwana musala mukala soto to ba sankara kutu bien. Donc ya ko zaneti nani? Aoza jana ta. Donc tata mo ya sentinelle ya nani? Sentinelle peut y fonction te. Sentinelle ya matongi ya songi ya filmer. Donc yem sana ke funda ka batu. Azala ba problème na batu. Uyo ka vandi boyo kaka ono ngani na saboye na problème. Bogis. Nzambe mdasala atu. Vous comprenez? Soki nzamba permettre lobi biso AFC M23 na Kisasa na bi ke bo lo bango za ba rêve. Mais bon mo na beaucoup surtout que ça réalité. Comprends beaucoup surtout ka. Bogis au vent de libérer na poto. Ah, vent de libérer na poto. Te na yebisi parce que zo finga ba kontina biso. Ako ngala finga na zo le baba effet. O ça juste et noble. Et puis la vérité. La démocratie en fait. La démocratie c'est pas pour autoriser tout le monde pour insulter les gens qui cherchent à même changement à mamboka. Démocratie en côté. Démocratie c'est-à-dire on a autant yebisa faut respecter l'opinion d'autrui. Démocratie yango tika ngana lo makambo ya kana ngai lo makambo kana ono mais so comme gotanga ba kombo ba neti ngana lo ba kombo na ngana Bogis wana likambo te à chaque fois on le va lo ba kombo na ngai problème ni tozana ona ezali question na ngai eza question na mais neti ngai yote mto tuninga question okanda yango na bimisa on parle ba kombo na ngai ngana ba formation na auto zo so tangi kombo na ngata na otanga kombo na ote na lo ba ba fait ou ezole kana mboka ozo comprendre. Donc yango na pesi ba komoni ba ndinga na ba combattant résistant na pesi ba ngombo te place bazali comprendre siko pona bandeko poto komi na suka pona na pesi ba na pesi ba peuple congolais mbote na pesi jeunesse faut batele malisusu makasi pona bandeko ba ye ba vérité batika kokosa bino ba Rwandais batela ka ba poison kuna ba bomaka batu omoni bo lokuta wana ba sala to ba sala no ba distraction po ba yiba ka mbongo bo vanda ka bo croiser les bras biso to bunda lelo soto kokite lobby tozo bunda po simba lobby ba koko bana na ba koko na so batika la bien c'est ça pour bandeko ba okanisa na mituna bango ba pesi yo mbongo ebele ne oti goma bo mbongo ebele tozo ku même na ba pele bandeko muso mige c'est les unes on a fait comme foot ta 1500 euros pour yamba ya auto zo pena mbongo ebele il paraît ju ba million kuna na est encore kuna mon frère bobo manga pamba te ngalingo on a ces messages parce que ayati ce qu'on a bato zo kanisi yoka mi ko kele musika te mige banana za combattant na zalaka combattant bana za résistant pe na za résistant yebisa ngai mbongo nini oyo na zona ki combattant bafuta bato te eza amour de la patrie yo. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions.
Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Kende, la guerre ça coûte combien? Obi guerre coûte combien? Mon frère, bamisu ba détrompez-vous na mitu na bino ba congolais bo kansake. So na kei kuna ko mona président nanga bien président Jean-Marie Runiga, bien Wilingo Mato Arima bien Befe Bisimwa ba kopesa ngambo. Ba pesa mbo posani. Nga una sekali kama mona mettre tshura mboma. Alega une mission mo bo ye ba proposer ki 50,000 pour ça la nini yo pour ça la nini. Obi ko mettre nga représenter papa yo sakana kuna AFC M23 ezali ezoya ko sala changement ezoya ko sala nettoyage ya moral, nettoyage ya mentalité na mito ba congolais. Donc faut to buka corruption, to buka muyibi na ba formation tozo ko sala. Oko signer contrat que son nazo sala administration makamba corruption ezate. Son nazo soda na ko senga mutata mbongo te. Mutasala infraction za na raison za na tort na tort. Et ateke ngai se zo na ke ko pesa mbongo pona sana. Mbongo ni mama mbongo zate makamba patriotisme ya mboka. Ngana uti kuna babike na mbongo ni ba pesa mbongo te. Na ye ko contribuer na intelligence na bitumba bandeko bazobunda ba autorité bazobunda na l'accès amour du patrie na ngai. Donc na yaki wana nande na zongi eloko na zongi na ona poto eza makayabu na ndakala. Na somba makayabu na ngana wenze bandeko na ba compagnie ngai makayabu a Goma yebi ya bien. Na madeso a Goma na yaki nango. Ozomba mutu azoba no mbongo na bia mbongo tozo bongisa ba place to sale la mboka to sale na bosolo to bongisa jeunesse na biso na avenir na biso mboka tika la propre comme net mboka ba mboka mzoto moni ba Rwanda ba Uganda ba Kenya e comme ndengo na musala yo ko sala lobi nde ba futo mbongo je dois la ko ba bogiste so ba peso 300 euros ba bige ne sala ki jalelo aye mbango pa na yo a sala ki jalelo na e pona ko finga batu me aye bango ke mbano na e yali mbano na yali bogiste e ba ko ke mbano na yali ata na poto te ata na mboko ko samba maka ozo kotela bato bazo yiba mboka bazo détourner mboka mais na ebité lo ni osala ah mboka ngo yo de kotela bato ngo bazala kuna kende ufa na bango très bien ndeko na ngai to matato kita l'AFC M23 il doit arriver à Kinshasa, c'est notre devoir et c'est notre droit. Nous allons libérer tout un peuple, nous allons libérer toute une nation. Voilà. Président ya Seni pour appeler ça biso résultat de l'élection pasteur nani Kakenza merci pour la na yoka tongo na mona ke na ngata ba émission ah merci merci notre la biso merci na mbe papa Kakenza alobi nanga autika la kana Goma a ko avancer sur avancer la province mo Goma kufi a monurier. Merci. Parce qu'ils a montu a proclamé qui
à comme président CENI. Merci. Okene musikate, mige pardon, toke musikate. Omoni te batete ba kakenza na baza azaka yemote baze bele. Kankenza so kankenza bangana ko bengu to passer te kankenza. Tente wana kankenza wana na baba tentango baze bele ba ebisa batuke po. Omoni so tondo landa na losambo na Bible nzamba loba na tango asuka bomona bato bele ba ko bima na lolenge na ngai me bazali ya ngai te. Ezali kwa bakankenza wana. Bakankenza wana ba mukuna ba oyo mususu bana ba denilesi banani ba bazebele ba walesa compare batu wana tu ba basali ya nzambe te. Na oyo musu aboma mwasi ni azaka ndundu bo. Baza basali ya nzambe te, ba basali ya satana. Misu na yebi bango te me baza ebele. Kankenza de quel droit? Okene lobaka na cordon corneille nanga le président de la République démocratique du Congo nouveau. Yo za nzambe. Pour proclamer liwa moto. Kakenza na famille na yende nga zawana mutu na akufa te bonga la musaye. Ya za na puissance ya nzambe. Ya legi mfumu gimbangu. O asala ba miracle. Mfumu gimbangu. Ya legi mbangu. Kakenza wana c'était un aventurier. C'est un comédien, c'est un charlatan. C'est un flatteur. Alors, bon, potanga okene ko ba pesier, moi fola. Vous comprenez? Quand Kenza azali, excusez-moi na lobangwa, azala mental. Na po muto ke do makambo bo foza la zoba. Aza zoba moko osangana te. Quand Kenza. Et puis mko na zo quand Kenza na ko beta yi. Quand Kenza so na zo na ko beta yo na beta na nzela. Yo komisike komaka bitu. Na ko beta ye, so na zo na ko beta ye. Tana zo na ko beta yango. Nga makambu tu ona loba na mukili salamaka. Obengo naza prophète mais na bilo mo na kopera ngote ngamo. Baza ebele mutu so mona mwasi mo ya salita zaka mo sa babi ndonga azoleka. Ozo mona munoko ne dobeta siffler ou mona konda zo amela biloko ndenge na ndenge doki bazoba ndenge wana ne bakankenza batu moko wa komukankenza zoba. Ozo comprendre mpona yebisa yo. Tango ya lobi na yo alegaki afana na fauteuil jaune awo. Alobi na yo soki président Corneille nanga azui susu mboka moko akufa. Oyebi ke na minute combien de ville kwei. Maingi 1, Maingi 2, Uvira na Shabunda ekwei. Oyebi de président Corneille nanga kufi. Ndenge moko na coéquipier na ye soki collègue na soki binôme na ye. Oaza na hôpital abeli AVC monokete Denis Lesi. Ya loba pe président Corneille nanga akufa da 14 jours. 14 jours ya loba se leka nga kuna kena kuta na président. To yamba na président. Bosiko yebisa ngai. Ngana ye na président na mdaza na ana koma. Akufa. Akokufa. Na lobi ba proclamaka liwa ya mutu te o yebiti na te yo poza nzambe te. Mais ngane na mona ntan na proclamer liwa na ye. Na proclamer ba liwa bato ebele. Na ebisaka zobo za kufa. Na isaki babia solo zo la nzelo kudaye adaya. Na isaka mama olangi okufa. Mais Denile sa kufa te pardon. Denile na yebisa ngole yomo oyebi ngai. Oyebi ngai. Et puis na yebisa bato nyos tu banga ba se prétendre finga ngata na commentaire ata nini. So na zulo mutu to za na problème na ngai. Mutu to na problème na ngai. Malam na lobate so na lobi okufa. So na lobi ngo to za no bien. Mais Denile si liwa na ye eza imminent. Mikolo kaka boyo konga mikolo. Denile si lokola yo proclamera liwa. Denile si lokola proclamera liwa ya président nanga, président Corneille nanga. Denile sa do kufa. Tosambela pa kufa. So tosambela te. Kutu tosambela te photo bonde la satana zoye. Ngapa na okene satana pardon zwa Denile si. Denile si muyibi ya kala escroc. Do bato bongo bozolanda wa congolais ya na zo ba congolais photo kima ba église. Boke ne ba église ya bato solo o bato ba vérité le ba évangéliste Ezekias. Le ba évangéliste nani GF Fongi. Tika pour. Comprendre. Quelle grâce la PC mot de place ça. On s'en pas te wa bon ngala yebi comprendre. Mais
ba conseiller est-ce que na tika botika ba église ba walesa bokima po bisota tozo koma na kisasa makamba église eza souté totika ka jour akilti moko dimanche to nous proclamer ba pasteur tous les pasteurs bosangani bosambe na 20 mai tous les pasteurs du peuple bosambe na martyr jour moko kaka. OK offrande bo pesa offrande wana fo kaba mama ka wana ba pesa ba ta pasi ba pesa ba mamo ba yaki ba uta ba kingasani ba masina ba kalu ka bangaba ba mamo ba yaki na bakolo mais ka ba mbachi offrande ba kasi te ba msuba o offrande ba msuba ozanga et ozonga ka para ba ezate ba pesa bino offrande yo pasteur ozonga direction ke na ba yebité ozonga ba kakenza wana c'est-à-dire faut pas en avoir papier qui a ça la cour pastorale. OK ah non so ça nango faut ça valider faut l'accepter faut pas valider ngo et alors quand on c'est na remise à niveau bango tout ba pasteur tout faut pas na ba remise à niveau ata ba chanteur ba artiste ata ba ta comédie donc distraction moko tire na sura mboka wana te chance toi pasteur moko te ba ko kengela ka il pas soda chance toi na poto ozon pas te eza dictature te eza ba logique eza na poto yeb sanga place wana ba ndeto ana ba poto tam susu yo fana tam susu na Argenteuil tam susu fana na Épinay-sur-Orge tam susu fana na Gévisy to tam susu yeb sanga balabala net yo babalo vanda eza na combien d'église église ete bo pona nika pa na biso église fo ya loma église awa bar kuna église kuna makamatu facile faut tongela bango place mo c'est-à-dire ba sambela wana le roi ba mosquée très bien ozon ba le roi église catholique merci beaucoup donc ben kakenza aza zoba kakenza ozali zoba ça n'engage que moi etali migete te mais ma bon finga ba message te eza ko finga te maintenant on a sa jeunesse congolais bo la moka makambo ko koso ba Rwandais o ba Ugandais o ba nani boye bazo sala biso boye te to limite au discours wana te parce que depuis nous des temps tout le monde a regardé ba Rwandais bazo boma biso ba Rwandais o ba bomi na bindi to monaka to zo mo mais siko yo siko lokola yo tata mokonzi wa ekolo ya Kinshasa ndenge yo yaki awa mutu wangeleka wa Bulumbu ndo koma kona mobala mutu wa Sakina ya mutelesi nani oyo ndeko na periode wara loba na Mireille Wankake na président Rex Kazadi na pesi bombote osoko pas mais siko pourquoi to yoka ata mukolongote na Kigali batu bakufi c'est-à-dire oza perdre la nation te oza commandant suprême bien ma grande surprise na ko mona ka akomi soda ka mikolo donc banaka la yemo azana na conscience te ka soda yende commandant suprême de l'armée nationale ayebi nangote donc on to sengi na ba congolais botelema mutu oyo so botiki ye wana dako pona biso ko to tikete bomoni Marine Le Pen merci madame Marine Le Pen de penser à nous les Congolais. On est en train de souffrir. La population congolaise souffre, même à la diaspora, même au pays. Ils souffrent à cause de quoi? À cause de mauvaise gouvernance. Le président, il voyage à tout moment. Il croit que c'est la France qui va trouver la résolution des problèmes congolais. Même Éric Zemmour, monsieur Éric Zemmour, je vous remercie. Et je remercie aussi, monsieur, le président de la République des États-Unis. Le président des États-Unis, monsieur Donald Trump, je l'aime trop. En tout cas, je le respecte. Nengo Bengana qui a 2 milliards d'euros pour l'aide humanitaire. Aussi longtemps, il 43 millions à Barça. Aussi longtemps, il a Jean-Claude Van Damme, il a 22 000 euros. Aussi longtemps, il a ici Mike Tyson. A bossa ne Martin Bakole. Biso na Martin Bakole te. Mukoni Martin Bakole au Kenya États-Unis ba pese ata 1 000 euros. Qui a sali compétition te. Merci beaucoup. C'est là nanu. A ben ici Teddy Riner a pese 6 millions. Teddy Riner il n'a pas besoin de 6 millions. Azana mbongo na ide 5 millionnaire. Équipe na biso Léopard ou to Ganiawa. 43 millions ba pese na Barça pour na Varese ya Pamba. Varese ya entraînement. Varese ya entraînement, visite RDC. Donc, le gouvernement a copié-collé. Donc, on a visite Rwanda, on a visite RDC. Na RDC, on a visité ni. Bafoulou.
bien ba mai etondaka ou bien ba nini hein bandeko na ba congolais muto to bengana ye muto yo fa kende. Vous avez entendu, vous avez suivi le discours de mon président, le président de tous les Congolais, sauf les talibans, sauf les Kadiocha, le président Corneille Nanga, le cordon. Il vous a dit que ça nous reste quelques jours. Et soyez sûrs, Botika la Kidiba pi, na mutema mabe ya Félix Tshisekedi, azoko sabino batalimboa, ako sabino ba fatigant, bozotika na yombo, ya okima na ya matake. Et bon, bino boloba loba. Badnet ba bogis. Bosuka api. Merci beaucoup na passage na yo. Merci. Bosuka api. Na bandeko tout batali biso. Donc pardon pour ainsi ça bossi sanayo. Je souhaite Nzambe abattre l'autorité na biso ya AFC bar M23. Ko banana likolo tina se na bébé. Et puis na sengi na ba jeune. Venez adhérer. J'ai la responsabilité que vous avez entendu tout à l'heure. Je suis en train de recruter tous les jeunes congolais parce que biso to pesa misala pa ba payate. Et vous savez la congolais yemoko sala. Afuta mapeda mbongo na ya motoki na ye. Je suis en train de recruter par ligne ou par contact maçon, ferrailleur, menuisier, plombier, peintre, électricien, goudronnier, terrassier. Oya yebi ma misala na toza boyi, atoza manœuvre ko banga te yaka. Yaka lobby tozo misala se bandaki. Centre de formation ako le rapé parmi Guéniema. Te pesa numéro na bino. Ayo boya. Yozo boya biso. Na binga na kati na bino. Te yozo boya biso. Ngana na chroniqueur YouTuber. Oya chroniqueur YouTuber. Ah, olobi bongo. Ah oui, olobi bongo, j'assume. Merci. Na muta mutote. Merci. Le gros no muta mutote c'est bien. Koza appelle muta mutote hein. Koza muta mutote. Koza muta mutote. Numéro pesa numéro. Contact eza yanga moko. OK. Contact na ngezali. Comprendre? C'est les ino mec d'ici sur Facebook. OK. Sur Facebook, c'est les ino mec d'ici. Ou bien Maréchal Mokonzi. OK, c'est comprendre? Bon. C'est bon. Soki o contacter ngai o kozana le futa na yo. Misale ya na mboka nzambe soka sungi biso misato zoke na mboka. O kozana passeport diplomatique na yo bando ya ota la famille na yo pe ozonga. Donc on a zolo babozo ngo blague te parce que belé ya bateau bazana ba doute na bateau bazo rêver bako sutuka. Yango na yebisi bino na okende mingi te na pesi mama Alphonsine mbote makasi kuna na kati ya Switzerland mama révolutionnaire nzamba batela yo na pesi pe mbote makasi na John Spiritu na pesi mbote place azali. Et puis son azongi na ngambo wa France ipo waiza mojimo na pesi mbote pesi liteti papi Luindula Pichen Luindula mon frère propre mon pote à moi Pedri na pesi mbote Gloria pourquoi pas. Et puis na pesi mbote na petit na ngama pipo petit na ngama pipo na pesi mbote na lobeso parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Azapé un amour patriotisme. Et puis na pesi mbote na bandimignon surtout ya Wengel Paris boke notala vient na biso Marie-Paul a s'exhiber les 6 na ressemble la pena ezala plein boke indépendant botel ma pena boke inde vient na biso Marie-Paul aza père na biso comprendre à part ça na ebisika roi longwa na mambo ya o sala wana ko loba n'importe quoi wana concentré dans la musique à les 6 et vous savez bien mais ce que ça net la coste ce ça la coste en tout cas ngane na oseke la bino merci beaucoup na mingi ya lobate bandeko nanga ba congolais venez adhérer bosala ba adhésion na bino na AFC M23 na pesi le président Jean-Marie Runiga nzamba batela yo papa ya bana papa ya bakonzi na pesi le cordon Berthe Bisimwa, na pesi colonel Wilingo Mambote, na pesi le général Sultan Makenga,
le général Biamungu, na pesi Peter Nyang, na pesi Vienanga François Mboukou, maître Isho, na pesi Ombote, na pesi Deo Masamba Mbote, na pesi maman Aline, moi ça Pembe, maman Aline, na pesi Ombote kuna kota nation. Donc zala bien na bana. Curtis, Kevin, na pesi bino Mbote. AFC Bar M23, viva! Viva! Nous sommes ensemble. Merci. Et ça ne bougera pas. Merci beaucoup. Merci, c'est les yeux. Comprendre? Le pouvoir est à nous. Nous allons arriver à Kinshasa. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto nemoyebite yaka tokisi na metro chateau mutia daka yau awa uzomona okimbondo olalala a Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na pona kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokisa mamuno. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vimbisa awa. Kuna vimba. Non, yo je m'en atte. Oh là là,
eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel Niemba, tout ce